Makambo Tosangani est qui beaucoup plus Babibali. C'est comme ça que tu as invité qui va citer. Bref, na Kobanan pour s'excuser. Na retard au Tobandi réunion à Bisso, Tokana qui est dans la saison juste, pour ici à 17h pile. Parce que ma conduire de mon va se déplacer à Genèse, vraiment chargé. Autant que Bino, et Bondima qui pourra participer à l'issolo, tous allez compéter à Wa. Vous avez une occupation à Bino, mais petit qui misa à Bino pour pouvoir tout quitter. Bandeko, je ne suis pas à présenter. Là, mon ami, ou Bino, mon pona, dans le Parlement. Comme on a eu Raphaël Kibuka. Pour ceux qui ne savent pas, pour Bajoïs Bazawa, Mini Bazafé Awate. Lorsque Botine qui sont dans le Parlement, Botine Bisso, non seulement tous à la porte-parole, mais aussi tous à la défenseur, il y a un intérêt à Bino. Tous les pays ont intérêt dans la Moko. Alors, tu Kendaki, tu peux la péripétie ou tu vivre dans le Parlement, pour tous à la valider dans le Souka. Tout dit que banda congé la biso va venir vacances parlementaires et banda qui depuis dimanche de poursuivre qui session. Alors dans le cadre de la vacances parlementaires nangai on est dans un avion dans un pays pour que le Kilimususu na lobby fona banda de tambola na o nangai mabele o to bengi moamba. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, je dis tout banda la matete. To bandia wana matete mais to sangani pour la sengote. Et c'est noté pourquoi? Parce que tous allez vivre depuis un certain temps un phénomène où Bissomo tu allez bien à Kuluna, mais où en réalité vous allez criminalité. Kuluna wana est commis au Tungisa Bombo Inabiso, mais pour Manabiso, au point que Kuluna où tu allez vendre la lelo et meni pe mili moi batomosusu parce que batomosusu ba kufi likolo ya Kuluna. Alors il fallait bisona bino population, il y a matete ba force vive, notamment bino ba grand sportif na ba grand nom ya matete. To vanda liboso ya mokonzi ya mabele na makonzi ya mapinga, to meka ko réfléchir de quelle manière to ko conduire mboka na biso to bengi matete, to lancer mbela, to relever défi de manière à ce que to vivre sans Kuluna na kati ya matete. C'est comme ça que pour le monde a la banderole au Tochiawa Tokomi, Matete 0 Kuluna. En tant que député national, on a la exécutif T. À la différence, il y a Oyo Bazali qui dirige Bisso, notamment mon candidat commune. On a la mission Oyo Constitution et reconnaître Ngai. La cadre de la mission Owana, de la Kanisi, na conscientiser la population, tout sangana, tout me soutenir la kondi ya mboka, notamment Bogomes, na où y la police, de manière à ce que tout réfléchir, le lenge kani autre bunda pour tout éradiquer Kuluna. C'est vrai que vous n'allez pas si tout comme 0-0, mais ceux qui te bundi, tout diminuer, tout la criminalité, na kati ya municipalité na biso, et vous avez avantage ya moko na biso. Parce que les autres, ils ont des voisins. Les autres, ils ont des baninga. Mais jour et côté la banda pour la biso. Toujours biso mo la victime. Et vous allez pas si kolega. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est dans cette optique que biso to kanisi, to vanda, to solola, to tout dans la question, ba continuer à répondre biso to comment est-ce qu'on peut avancer. Nous avons monopolisé parole, nous allons intervenir en effet pour l'analyse, précouper sa suggestion, nous allons plutôt dans la situation. Mais pour intervenir, nous allons Mabele à la parole, à placer l'Iloba et puis nous allons la micro. Merci Nabino. Village d'Angaï. Naba préoccupation, naba makambo nyonso tu bato bate na lingi to partage kango ensemble. Ngana lobi soti babengi nga epai na kombo ya matete na kozanga te na ko répondre. La preuve ya ngoyo. La preuve ya ngoyo honorable abengi nga lobi na kondima il faut nazala ya mwana reko honorer bino. Nous allons répondre à l'invitation
il y a honorable Raphaël Awadoso Nabiso. Oui, nauti koyoka ke tokutani awa na esengo penzate tokutani na situation moko boye menga na lingite ezala ndengo wana tokutani na tina ya matete matete ezali commune na biso tovandi ndenge nini na matete eloko nini ezosepelisa biso eloko nini ezosepelisa biso te tokoka kokabola mwa muke na ndenge tovandi na commune na biso na baina na ngai moko tango na komi na matete na kokuta situation oyo nakuti ba immondice ezalaki bipai nyonso bakaniveau nyonso etondi babalabala ya kobukana zando ezingi commune mobimba voiture moya koleka ezali te epuis tobakisi mpe na makambo tobandi kodécrie ya bana na biso bakuluna ayo babana na biso bakuluna parce que bakuluna bazali ba-enfant de rue te ba-enfant de rue ezalaka oyo akimi ndako baboti ake kodébrouye na ndenge na ye okomona mwana na biso matete awa tozokuta ye aza kolala na caniveau oyo ya stade de martyre. Par contre bakuluna baza na kati ya bandako na biso ndenge biso toye réunion awa bango bavandi na bandako na biso tango kaka tokozonga toyoki bana ya mongo bakobundana bana ya bateke bauti wapi na mongo na bateke batiki papa na kati na mongo avandi batiki papa na bateke bango babimi na balabala baye kosala oyo tokosala ba raison eza ebele tokolanda makambo ba raison wana te la mokolo lelo na mokolo lelo tolobi ke bana na biso ya matete lokola biso toza ba papa na bango kwa otanga kibiete mama mama zalea force vive na compte ya mama ya tie na compte bana na biso bazali awa bango tozo bunda bana ba biso ba papa na bango biso ba mama na bango tokoki kotika likambo oyo te po na ndenge ya ebundeli na bango wana accident ekoki koya noki babundaka na machete na nde bapapanaka machete wana lito ekokende loboko ekoki kokende tango ekokata loboko pasi ekozongela biso baboti pasi ekozongela biso moko alors il faut toluka to prévenir eloko wana esalama te epuis tango basalaka biloko wana ekende ekobebisa ndako ya bajean ngai na jean toswanaka te tobundaka te tomesana tomelaka vere esika moko me mwana na ngai ake koluka likambo abebisa relation ya ngai na jean esika likambo bayuti ngai nayebi te yango wana tobengani yawa pour que tokoka korefléchir est-ce que tos adopte kaka likambo ya meme na yo te esinga na lokolo ou bien te toluka eloko nini tosala mpona bana parce que ngai awa ndenge na yawa na ndimaki na ndenge ya mokonzi atindi awa koassure kogarantir bato baza na matete na biloko na bango et aussi koassure assainissement na kati ya matete dana na brûler étape mpona alobaka côté ya assainissement bosi bomoni tobandi topusani mwa moke mais bonne nouvelle à partir ya janvier baza réhabiliter boucle mobimba ya matete gouverneur a garantir ngai baza kosala boucle matete baza kozongisa bapresse ndenge tomesana tokozipa bakaniveau na biso parce que lelo ndenge bakaniveau tokure ya solo me ndenge tolongolaki badale wana badale mpe umela bambula soko bouja mwa moke ebukani baza koya kokanga badale wana parce que ndenge SNEL akoma ndoki na biso alingi opesa biso courant te na bakaniveau na biso ya 3 mètres au risque que tolela alors nyonso tu wana gouverneur a garantir nga lelo que na janvier tobanda boucle ya matete puis tozokanga bakaniveau nyonso wana eza déjà acquis mais eloko toza kobundana eza likambo ya insécurité surtout mikolo oyo toza kolengela bafete ya Noël na bonne année te ezalaka bonne année na Noël parce que fete ya liboso ezalaka bonne année ya suka ezalaka Noël biso tobosanaka ke bonne année ezalaka na janvier Noël ezalaka na décembre mais likambo te tozwaka nde tozwaka tokolengela bafete ya
Noël na bonne année. Tu réfléchis qui wana na robomba te toza entre les responsables. Tu réfléchis qui na service de sécurité au ba on bazali awo. Ndenge nini tokoki ko garantir na bato ya Matete ba fêter na kimia. Alors to banda qui tourne to réfléchis qui vous sentir depuis un certain temps que bouclage eza ko salama na Matete. Eza ko salama na Butu. Eza ko salama na Moi. Bouclage eza salama bato ba osaba bouclage wana bazali ba congolais ba uta na vie civile soki pe makambo pusani ba ko longola teni ba ko zonga kaka epa na biso na mai na nzoto lokola biso ba yepona bazala banguna na biso te. Alors au lieu que baki makambo kolanda kabana na biso to continuer na makambo wana ya jeu ya cash alinga ki lelo avec concours ya honorable to meka 5-10 minutes to réfléchir comment to pérenniser total la fête ya Noël la bonne année mais ti libera Matete ezonga kitoko Matete elonga commune ba ko répéter yango commune ya bakuluna na yokaki pasi mokolo wana tango bazotanga ba commune oyo za ka sinistré na mikolo ya bakaboli ba bilo ba don ya bato ba zindi o bandako bukani tout ça bato bakufi de mémoire ministre na biso moko awatanga ezali Ngaba ezali Lemba ezali Matete kala bekomba biso Matete nani akufi batangi na limité wala pa bola kiske boba kino ya solo batangi biso to commune sinistrée biso la commune une des communes les plus urbanisées dans la ville de Kinshasa, une des communes les plus urbanisées avec 35 km de route macadamisée. Tozana à place mon côté au Yamabe kakande tango ba to komaki na moi libertinage et biso moko ba congolais to ko fonder ba quartier moko ya compliqué to ko fonder commune ya Kisenso parce que belge a colonisé biso azanaki mbongo te pona kotonga bandako tikuna metango atikaki ayebaki tina biso totie tembe toke kotonga na de bonhomme toke ko lelo quartier maziba quartier malemba soko lelo batu baleli na koma kakuna na kene na kuta batu da bandako wana okukuta na congélateur ne va na kata ndako mais asi ya chango likolo ya deux briques pleines po asa yeba situation ya ndako na ye soko mbule beti ngai na yo tokubanga po na ye mais ye asa s'adapter na milieu wana parce que a donta nature na ndenge na ye mais biso ero sa biso passe figurez-vous que mbula oya suka tango na komi kuna na moni bako tamula na bwatu na salaki pe na ba journaliste na boy ba filmer ngai na boy ba filmer au risque que ba bimisa commune na ngai so commune ya ndenge nini te Matete zali commune urbanisée commune moko ya ba intellectuel commune ya ba sportif ba domaine nyonso tout et ba retrouver kango awa tokoki kokakola commune na biso te yango wana lelo nde to se rencontrer awa na lingi to se lancer défi pour que to prouver na face à batulo so Kinshasa que Matete eza Matete yango peza ONU britannique alors ngape na lingi ko monopoliser parole te na lingi na petite la paix colonel Mouké comme ça tozongi la honorable pour que a conduire biso non na ndenge basango ba condition absolument ba prière mais pour la activité ya lelo nazali politicien te pona loba ebele ngai nazali policier bakonzi baponaki biso pona mission précise balobi boye colonel Ifenge Freddy toponi yo po okende kokamba district ya Muamba
district ya Mwamba ezali répité, ezali zone chaude, c'est-à-dire batomboki, bato oyo baboyi koyoka toli, bato oyo bapasolaka Biblia to Coran, bazali kuna. Nga nalobi iyo nandimi nakende parce que mosala toponi ezali kobatela batu to population na biloko na ye jusqu'au sacrifice suprême. Bandeko nauti nalola te, nazali ndeko na bino congolais, papa mama azali congolais, bazali ba congolais lokola bino. Awa na matete to na Mwamba nazali mopaya te, nazali na message kaka moko ke ngai oyo nazali serviteur ya bino, nazali moto na bino ya mosala, nazali sinzili oyo babengaka na français sentinelle ngai ti jusqu'à sacrifice suprême po ete kimia ezonga na district ya Mwamba en général pe na matete en particulier. Po na kolonga ezali magité. Kureke, désolé. Nazana voix munene. Po na kolonga ezali magité. Ezali concours ya bino na biso. Tolobi phénomène kuluna. Bazali bato oyo toza na bango place moko. Bazali baleki na biso. Nalobi phénomène kuluna. Bauti nalola te. Bazali bana oyo biso toboti. Parce que la plupart des cas, âge na bango za ko varier 12 à 18 ans. Soki ba chef na bango bazali baza ko varier na ba 20 ans, 21 ans, 22 ans. C'est que bazali bana mike, bazali ba koko na biso, baleki bana oyo bazali na bandako na biso, bazali na ba venu, bazali na ba quartier. Tosengi na bino bozali awa to dénoncer bango, tolobi trop c'est trop. Pourquoi toujours matete babenga yango ezali bastion ya bakuluna? Ce sont des voyous. Bato oyo boki kosala face na bino te, mingi batangi te. Po moto ya mayele akosala phénomène kuluna te. Na sepeli na initiative ya honorable Kibuka. Tobanaki na ye avant-hier. Boumé Sazalaki empêché, il fallait tous en aller. Tout tambolaki ba quartier, tout tambolaki na makolo, tout ça du carnaval. Avec seul but to éradiquer phénomène kuluna. Bande konangai na pesi zoto nanga. Lokola mbeka. Pour être to mettre fait na phénomène kuluna. Na sengi concours na bino. Na sengi concours ya moko na moko. Papa, maman, leki, mwana. Koya epai na biso kolbake mon colonel. Peut-être bozo banga représailles na bango. Na kopesa numéro nanga. Bobengi mon colonel, quartier tel, avenue tel. Ba petoyo, ba tomboki. Ngai na kozala. Et ça 1h du matin. 2h, 3h. Tolobi, mbala oyo, il faut tout mettre fait na phénomène kulona. Je pense au ningana lo balelo yango wana. Bino mozali komona mikolo oyo. Nauti côté ya musika na kisesu côté babenga zo bula bemba. Parce que bakunda ka bibende. Place en général, oya kataki wa papa ki bembe. Metokangiye. Baki kokunda mutu
Il y a machette, il y a papier bembe. Motasa koufi, mais papier. Comment on a général, mais tokangiye. Voilà niveau bana na biso bakomi nango. Tozali na mutumo bakati loboko. Na kingabwa oyo selongwe. Mais tokangiye lobby. Tokangiye zali bisote, zali koku na bino population. Oui. Zali koku na bino. Tolamuka tolingi mikolo ezaka pour la fête te. Tokokoba chaque jour. Et puis patrouille kozala butu pe moi. Pour être phénomène kuluna esila. Je pense pour la mukuse yango wana numéro nanga yango ceux qui boko ozala babik. Bon, ceux qui boko tala na etando o ezali awa. Numéro ya liboso wana eza yanga 081 52 62 210. Numéro wana ezali ouvert à tout moment. Et puis na koyamba mutu nyonso oyo asengi lisungi pour na quartier avenue pe commune na ye. Je pense na suki wana. Na intervention na yo moke oyo sali na ngonga o moke osali na matete ezali kolakisa kozali na maîtrise parfaite ya situation ya mabele na yo. Nalingi avant ngai nazwa maloba topona na kati ya public moko mibale misato ou à la limite 5 personnes oyo bakoki pe kozwa maloba kotuna peut-être ba question et pas ba konzi o mibale et puis bango bakopesa sa réponse ngai pe na koloba na suka. Mais nalingi na éclaircir na expliquer na bato e bapandisa ngo balandi biso. Tosangani po tobeta lisolo ya matete ya solo, mais tozali une poignée par rapport à la population etondi na matete. Pour nini tozali poignée, c'est parce que tokanisa ki soki tobengisi population nyonso tokozala esika moko te na matete to na Kinshasa o toyi kosangana po tobeta lisolo ya commune na biso. Na yango biso na ba équipe oyo to réfléchissaki ensemble tolingaki tobenga bakombo ya minene oyo ya matete. Na bakombo yango bokomona ba cameraman soki bolekisi ba caméra na bino bokomona ba bilongi oyo soko omoni mbala moko matete. Ba tondi ya ebele bato ya masano bakenda sango kobandana kulutu ebingwe kobandana bakulutu kodiongo na kotanga bino nyonso te bozali ebele tokanisaki tozwa ba oyo wana oyo bazali ba figure de proue oyo bazana liloba na kati ya matete ba leader d'opinion ya ba génération nyonso tina ba oyo bazana ba vingtaine bazali représenter awa. C'est une manière sélective oyo permettre biso tozana échantillon ya bato oyo soki ba lobby esika bakozonga matete mombe yoka. C'est ce qui justifie nombre restreint oyo tozali lelo na mokolo ya pokwa. Na ko banda kopesa parole sous contrôle ya mokonzi ya mabele na balingi bameka kozwa liloba na lingi to déterminer 5 personnes pour mulile ingela biso awate et puis ngala kozwa liloba et puis mokonzi ya mabele a clôturer banani bazali lisusu. J'espère tozali awa baleki bazali bana pe bazali bakulutu bazali. Message na ngeza liboso ezali pona phénomène kuluna ndenge bakonzi balobi. Eloko nazomona mabe mokonzi ngai na commune na biso numéro 1 commune yeyo. Kombo na ngai engendi eguluma. Zaza mongala. Nazomona kuluna akomi policier. Boye bisanga nano. Kuluna akomi policier. Akokanga kuluna ndenge nini? Deuxième Nogoloba. On a liboso soni dawana. On a un policier, on a la roulage. Policier comme on a la yango. Lodi je crois qu'on a fait symbolique tout le monde accident on a la mawana. Na ici la police na so muta kufa kina ukanga ina utika yote. Pour na zamwa na matete.
trop c'est trop kuluna eza makasi mpona nini l'état na biso azokoka te l'état azokoka te ototrahir chef de l'état fo toyeba yango l'état azokoka eloko moko te lelo oyo biso tokondima totya nzoto na biso na phénomène kuna tokoboya yango te mpo toyeba ndeko na biso mais assurance nini bokopesa biso oyo ekogarde biso merci beaucoup ami ya partenaire mosala so tangi motu boye colonel soda ye tika motu wana tokomi soko osala biso na basoda est ce que moyen ezali te mpo colonel ame kosala permutation ya matete bake limete ya limete baye ngaba bake kisenso pour que tozwa pouvoir ya kopema toza kokoka kopema te toza kokoka te parce que soki okangaka motu ali kuluna biloko akendeki koyiba bakabola baona basoda ndenge ni soda osala awa okanga ye alobi kaka te ya kofanda 2 jours na kasho na kobimisa yo okei mbongo wana bafutaka wana kitasi ntango tomonaka te kako tokangaki moto ya kuluna aza na kasho mo colonel biso basportif meme toyambi yo te toye komona kaka lelo oyo luka moye osala permutation ya bachamp na yo ya ngaba baye matete bakeki senso la tokomona tokomarche ndenge ndekoki mpo tozomona pasi mingi okona kofunda motu boye kaka ngai na soda wana tokomi benemi okangaki ndeko na ngai okangaki omemisaki moninga na ngai bakangaki ye alors ekomi sikoyo problème ye na edingwe alors ntango okoya ekotinda nga sikoyo ngai na soda tobunda ntango tokobunda yo kolone okoyebelika moko te kangela ngai edingwe tiele na kashe mpo abeti soda orke soda moto abandaki na ngai me kotala likambo wana. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais. Merci mon conduit pour la parole. Oh, Tchakou ya matete. Docteur Nabi Tchakou ya matete. Nae awa pona bakonzi balobaki ke noto sanga na biso nyonso. Namoni nyamura gera uto lekawa. Ebingwe aleki awa. Siko biso pe bana na bango. Toyo poto loba pona ba jeune nyonso matete. Et ça bien. Ba yebisi biso tozala biso nyonso bomoko. Pour nous terminer le phénomène kuluna biso to wiko ndima lelo ke kuluna amonani o dénoncer tango o dénoncer kuluna wana kaka quartier o ba mona ke no yom to dénoncer ba komi ko telemela e komi tala vie wana na ba pire o busayi na ba mota musu pembe ba mo condamner yo eza mabe par rapport ya nini biso na matete makambo ezalaki te lokola tozana batu oyo baotelemela makambo wana banyonso oyo bamoni bafandi awa baza baikona matete moko te tolongola awa namoni deja batete baza awa bozwa makambo wana bopesa yango biso na bino totambola elongo moi butu tozwa solution mpona makambo oyo soki bosali bongo te biso moko tokende tokanga bango ekozala mpe guerre d'esprit ezalaka po bango mpe baoyo baotambola yango baza baarme blanche biso tokotambola na nini biso tokotambola na maboko malgré tout toya basportif okoki kobare lichette te okoki kobare fourche te mpo baotambola ndenge esengeli donc soki omoni lelo totelemi boye biso nyonso ye awa soki mpena bamoni ke baza bana baza bakoko na biso bana oyo basere na biso baboti batata na bango bakima bango nde baoderange bandako ya batata na biso lokola esa ndenge wana tolimi lisu te na bandako na biso soki mwana moko azalaka na ndako na kuluna odenonse ye te soki baye bato tu bakokuta mpa na bino kokende na bango bakende kofuta mbongo kuna mpo ntango koyeba olobi ke tofutaki 300 toboyi tofutaka mbongo bakokima na ndako tobengana bango na mandako ya batata na biso soki bolingi tozala kimia tobengana bango nyonso mpo tokoma kimia. Merci Tchakou. Babenga communément FADER. Ngai préoccupation na ngai ezali na 3 points parce que likaneso eza malamu makasi mais seulement na 3 points na ko épingler esengeli mon colonel de former structure moko organisation moko bo sélectionner quelques têtes base à la permanent comme ça
biso bamisusu tozala en contact na bango du moins na bino bakozala direct quelques têtes parce que comme ça dans l'assemblée dénoncer c'est bien beau. On va aussi dénoncer les moments venus mais strictement ko sengele ezala trier calmement ya bakolo basage bazalaka wana biso basusu tozwa mpe banimero na bango mpo na rapidité na mouvement. Bon ya mibale na ngala lobaka kaka mpo na masanga ya makasi ezikomi kombelama tellement que yango neza kotinda bilenge bakoma ko se comporter de la sorte masanga makasi ezombelama en désordre mon colonel masanga wana bilenge soki bameli biso tutomelaka kasi ekomi bana mike soki bameli bazosala désordre mon colonel esengeli korégulariser domaine wana alcool forte et chanvre ya misato c'était la pratique des sports les dojos tout là on encadre les jeunes généralement comme on a que et si les jeunes ba na désordre ba kulu na wana eza place où ba mettre bazo encadrer bango malamu te dojo nyo se sengeli ezala reconnaître en ordre comme ça ba ko bimisa ba malamu te. J'ai dit je vous remercie. Pour sportif na kata matete na lité à force brutale naza pe moko abengami maître volontaire biso toza na kunda tosimbi kunda anunga ngilima bateki mena effectif ya kulone leki makasi. Je regrette beaucoup na bandeko na biso ba sportif kaka soto ezwa mutu na butu tant tokotika ye na district et moment donné kozonga mona wagwe wana kaka baninga biso ba sportif bazo livrer biso pona nini alo banaliaka na yo naliaka na nyanga te komona nga nyanga nazoka pasi mokonzi daza wana tokoti bato tellement ebele na regretter pona moni procureur ya mateta zate na ninaki soka zalaki na ngana tout la police azangi besoin mbongo te ya mande te pourquoi ka so police akangi malfaiteur tango kine kuna procureur fatikaye entre temps procureur va na bureau okanga te biso ba mettre volontaire toi ba salarié te to ça musala moko za volontairement c'est de pèse à la police au moins la police a dit qu'à la parquet par katiki to ebité alors ba kondibo luka méthode nini obolo de la procureur ya matete parce que police peut azangi ba charge te ba kondi bazali même na itoro tika mutu voleur qualifié à la kunda j'ai des listes ya ba malfaiteurs nyonso o bazo bonza na kati ya quartier kunda nunga mais toyaki na moko totikie na niveau OPG tout la ba preuve tangible entre temps un voleur qualifié batiki bafuta manda l'état bimi azongi ekomi baye wagon na bana kama butu nyanga toyebi alors il faut expliquer population wagon a un effectif tant que beni kuluna en réalité eza groupe de l'écart groupe basangane belé yo to beni kuluna mais kuluna naza eza ba malfaiteur maintenant to ko sisa ngote to luka méthode moko to kutela ba patrouilleur ba to la biso bino ba mettre volontaire le quoi ba bazoya na ba machette biso to tambola na ba Benz boy bazo le bon défaut ba konzi pona ko beta mutazo kate mais pona ko intimider to ça nini to calmer to kangaye maintenant ba patrouilleur ba to na biso wapi ba carte to tsengi na ba konzi batinde biso pa mettre amsoria to ke na njil biso ta district à Matete basa la bio ba volontaire ba mettre baza ba gangi bazali awo c'est très facile, mais vous garantissez biso nini. À part ça, bande ko toza pena ba maître baza excusez, baza ba feti ba quartier o ba moto o to bengi ba kisi. Comment expliquer mon terrain qui n'est pas un maître par quartier wana a repérer c'est kisi, a ça va bilo au mobo et permettre à iba. To luka solution mususu. To moni mingi lo bizate merci. Mobiliser biso nuyo so bana Matete. Pour appeler sa responsabilité à kokanga ba colonel biso moko. Pourquoi la zoro babwe? Pour ataba kangi colonel, bakangi na 10h na 12h bokomone azali banda. Ye burgomestre rôle là ezalaka nini fa batika ba colonel wana. Est-ce que burgomestre ayaka ko sala intervention biso ba peuple? To yebite. Yango loko la zara na sengi na burgomestre absalisa abengisa meeting mo wa Matete nyoso. Appeler sa biso ba responsabilité ya kokanga ba colonel nyoso. Wana ekoleka malamu soki burgomestre intervenir te eza pasi mpona biso yango wana sengi ke burgomestre azala procureur na biso mpo tokanga bakolonel biso moko soki tokangi soki mo ezali totumbi soki tobuka maboko tobuka maboko tobuki eloko na sengi yango wana. Avec autorisation ya honorable Kibuka et puis
son excellence monsieur le bourgmestre na commandant district na pesi bino mbote et puis na pesi matete oyo eza représenté na échantillon oyo. Préoccupation na ngai au-delà il y a remerciement naza ko s'attaquer non à la police. La police a une mission ya ko sécuriser batu na biloko na bango. Cela suppose que il faut azalaka présente na ba circonstances nyonso o eza koyela batu. Mais ce qui totali criminalité o tobengi kuluna pendant la pluie. Donc, et comment peut moment choisi par les kuluna pour opérer? Ngamo nazala victime. Nautaki bikanga, nauti bikanga, mbula ekanginga moto ezate. Nalobi na profiter na ya rai. Mais en tout cas, j'ai été dépouillé comme un vulgaire monsieur. Babalou salaboye, ningisi ngai, donc nyoso kiti. Vous voyez? Donc, Nami Touni Nalobi, c'est ici l'occasion, il y a qu'on rappeler, et pas il y a autorité policière. Donc, bon organiser la patrouille, même pendant la pluie. Donc, pendant la pluie, bon organiser la patrouille. Et on sécurise la population. Et puis, Nazala scandalisé, mon colonel, avec tout le respect que je vous dois. Na souciette, j'ai vu le matin dans la classe honorable 2 policiers en tenue, s'il vous plaît. Baza ko plier diamba. Bazo mela. Alors la tiki bana pembeni na pousse ni pembeni na ba on a ici bango boka biloko wana. Comment un policier en tenue azo mela diamba. Bongo siko bato ba mela diamba. A opekisa bango. Et puis eloko mususu na lobby honorable on a les avocats. Phénomène Kuluna en principe est une forme de criminalité très dangereuse. Tolobi to dénoncé pour une commune à Kuluna 0. Mais ceux qui te dénoncé bakangi bango. Mais suivi il faut zala. Pour suivre zala il faut preuve na ba plaignant. Or ceux qui te dénoncé plaignant sera zate ba relâcher bango. Alors il faut inventer un mécanisme. Il y a suivi pour que ceux qui bakangi bango mécanisme wana elandela jusqu'à ce que ba purger ba peine na bango. Voilà préoccupation nanga. Pour la parole. Question nous s'adresser vraiment à commandant Freddy, commandant district à Mwamba. Pour yende aza asimbi sécurité à district na biso. Na commune à Matete, ngai na kopesa pour moi 2 volets concernant la police. Premièrement, la technique il y a patrouille na bino. Bon, la technique il y a patrouille mais c'est trop faible. Et ba petit na so ba kuluna ici ba yeba yango. Ba yeba ba maîtriser yango bien. Ba yeba que ba policier ba ta déjà parti à Herboé, ba ligne. Écoute on ba lali. Et si ba meli ba biloko makasi ba lali na bango. Donc, vous devez essayer quand même de remodifier technique à patrouille na bino pour compliquer peu banana. Biso tozali tozasima na bino tosunga mais bino dans la mission wana primordiale à protéger batu na biloko na bango. Ya mi balé ezokende par rapport à ba effectif na bino na ba société. Nos arbres effectifs na société est trop faible. Et en particulier au monde, ma papa déjà a 40 ans. Un policier de 50 ans n'a souciat à la garde. Et ça recule en bas où il y a 1 kilomètre. Donc, mon colonel essaie un peu de revoir étage à âge. Âge, les policiers sont un peu dynamique et non de vieillards ou de carrossage à monter.
Donc, intervention dans les avances, ndambo wana. Mais tout ça peut à l'aise pour nous répondre à ma question. Ma remarque au vous formuler et Kotibiso. Mais nous simplement expliquer les cambos de la police. Police, il y a des lois et la police républicaine. Idéal n'est pas ça que police, il y a des lois. Police a la près de la population. Au moins, bamboka misuto qui n'est pas kuna soko limotuna renseignement pharmacie ezawapi batuna na passante batuna na policier. C'est ainsi que la police ya lelo ba multiplier ki ba souciat na kati ya ba quartier na biso pour que ba policier bazana ka près ya population. Policier o ya souciat azali censé ayeba que na parcelle oyo eza parcelle ya ba gens. Jean pe ayeba policier azo batela ezali adjudant kingandi. Et na idéal ya police neng masala ki police wana souciat moko il fallait comporter 35 éléments. 35 éléments pour que veiller la sécurité ya bateau bazali na localité oskaba osala ba sécurité population na ba bien na bango na kanisi to respecter qui effectif il y a 35 policiers na souciat moko mais trop il y a criminalité, trop il y a insécurité et il est baissé sensiblement. Tout ça, un problème aussi, ils ont préoccupé au niveau de la police, d'ordre, il y a deux choses. Ils ont mobilité et la communication. Tout ce là qui est honorable, les alliés. Na kanisi côté wana matete à la commune pilote. Tout que soit la makasi. Pour que la police na biso azala doté na mobilité na possibilité de communication. Ce que par exemple dès que tu sois honorable nous avons pesi makasi na biso pour que souciat moko bazana deux motos pour intervention na kanisi to ya criminalité ekokita. Ce que chaque souciat baza doté na ba radio aux alliés babengi koto na bambo makuna tomboki commune mobimba parce que bazana ba radio bayoki ba se mobiliser pour que baya intervention efficacité et kozala wana ndenge toza ko réfléchir en termes ya intervention ya police même akamuso bolobi eza ya solo toza ko décrier to lingi pe to dénoncer familiarité oyo ba policier na biso ba komi nango vis-à-vis ya bateau yo biso toza ko boya familiarité bo dénoncer colonel ayoki yango. Voilà pourquoi ngai na sina décrétaki na kanisi ba mikolo bokomona na décrété opération zéro tunnel ba barrière lisusu na ba tunnel et kozala lisusu te ngamoko na fungoli deux tunnels soko na fungoli na kuti ezali nganda soko na fungoli na kuti basali plantation baloni bangi. Alors bana na biso ba ko tambola bako s'approvisionner place facilement na kati ya place na so ba tunnel. Voilà pourquoi tunnel il faut étikala pour les on a peut épingler beaucoup accompagner biso et là comme on a dit ko ka moi passe moke na yoki ndenge bosengi bo participer na sécurisation ya commune. Oui, ko participer tous d'accord. Mais en tant qu'acteur direct ne boko loba makambo ya ba maître sokoni batanga maître volontaire normalement ils ont autorisé. Normalement ils ont autorisé. Et là que ils allaient encourager, ils allaient dénonciation mais pour relever que traîtrise et zalaka. Tant on a dénoncé, quand on a dénoncé pas à quelque signaler à Songolo moto à Foudakio et créer une inimitié entre Naïna Batouana. Wana denge colonel Ayoki na kasi à vos disposition. Ngaïpe nazali pour mon colonel. Ngaïpe nazali pour que tout ça là dans nos permutations il y a un agent au bazali awa. Policier a connu qu'on s'adapte et si qu'a accueilli. Ils ont que policier a la chef coutumier na kati ya quartier.
autant que yo babengi oya siko na monga na mo amba ozalaki awa te lobi bakoki kobenga yo okende epai mosusu mais oza korespecte serment na yo toyoki yango lobi awa ti na sacrifice suprême autant mpe to inculqué na bapolisier na biso oyo baza kobatela biso awa serment na bango wana parce que bilamba oyo balataka ezali biso oyo tozosombaka alors bango mpona kosongisa biso basongisela biso nde makila na bango alors il faut toconsidérer bango torespecte bango mais soki adénonce ezali tokodénonce nakati colonel oyoki comme ça par rapport à bakambo etikali wana okokosala ngai nalobi ke accompagnement na ngai ezali garanti soki bodénonce epai na ngai ngai nasali na faire intervenir police soko police aagir te o wana akozala so na matete te akozala susu te ngai na garantir bino olobeli ngai moto boye ngai sikoyo napesi na maboko bongo esalami te akozala so na matete te alors pour faire aussi utile mpona kolakisa nde nayaka disponible mpona bino numero na nga mpe yango bao bazwa nano te ezali 094 fois 08480 naza kaka na telefone moko nga moko nasimbaka nga moko nandimaka na 094 fois 084 80 nga moko nandimaka donc à tout temps à toute heure soko obengi ngai nakondima évidemment nalingi tosalisana tobengana mingi mpona action moko constructive ndenge tondimi lelo nde tokutani awa tolingi ke matete evanda kimia yango biso nyonso toso disponibilize bongo tomeka kotika bapratike oyo mosusu oyo eza ba antivaleur ezali kitoko mingi ndenge todénonce oboso ya colonel commandant ya district awa que kuna policier akomi roulage kuna policier azokabola bangi kuna ye moko aza koyoka ye moto azokamba district na biso awa nakanisi tokotikela ye moko aexplike ndenge azwa disposition mpona arencontre préoccupation na biso bana matiti oyo akomona ke policier azali koseme conduire telefone na ngai ezali mpona kobenga ndenge moko tozali kopinir ndenge moko tozali kokanga bakuluna toza mpe kosala yango ndenge moko mpe bapolisier tokani soki okomi na kasho na ngai bon kasho na ngai eza kasho ya leta awa na district okomona bapolisier bazali wana na kasho bamosusu totili bango na auditorat mpe baza na prison on ne peut pas accepter que tokengela bino epe mbala mosusu toza lisusu bakuluna toza lisusu bamimbi là je ne peux pas accepter nazali locataire nayebi ke nakokende na regne na ngai je donne un défi tout policier oyo bokomona ye aza koseme conduire kose comporter nkuluna ndenge moto angenya lobi nimero na ngai bobenga soki nasala eloko te c'est que nazali ndenge moko na bapolisier kuluna je pense na moamba population na biso oyo tozali awa échantillon ya matete que ndenge mokonzi ya mabele alobaki monsieur le bourgmestre bakuluna wana bauti nzele te bauti Brazzaville te bauti ma campagne te ezali bana na biso baleki na biso baneve na biso bazali kokola na bandako na biso baeleve na biso biso basportif bango nde bakomi kobenga lelo bakuluna. Ce sont des gens qui ne viennent pas d'ailleurs. Et ça, bateau biso to yebi. Mais pourquoi est-ce que biso bateau to yebi o to ali komona ne ba botamine bazali kokola to kotika bango ba koma kotia ba vie na biso en danger? Est-ce que wana ezali formé à l'acheter biso to za ba sportif biso to za ba matetwa matete kenda sango ezali commune ya ba sportif pour nani to kotika bana o ya biso to boti bana o to zali kokolisa ba koma danger ya ba vie na biso? Pour moi, c'est une forme de lâcheté. Il faut abandonner lâcheté, to télémangui, to sangana bomoko, to soutenir Bakonzi Amabele.
ngai en tant que député national nazali moko ya bino population bino ne botininga na représenter bino na assemblée nationale mosala na ngai ezali ya kolanda kuluna te ngai en tant que député mosala na ngai ezali ya conscientiser bino population pour que bino ensemble na biso to soutenir bakonzi ya l'état na mapinga po basala mosala oyo ebengami kobatela biso bato na kobatela babie na biso. Ce n'est qu'à ce prix-là que biso tokozwa kimia. Moi je préfère encore tola la kabanza la banda ko na biso mais totika bana kuluna bacha ba vie na biso en danger te. Il est des coins dans ma tête awa bato bakomi kokota na banda ko à partir de 19h 20h. Est-ce que c'est normal? Biso tokoli awa toyebi que na kala tozalaki bato ya masano et continuer lelo mais biso ba génération tokoli ba mobulu na biso zaki bitumba ya nzoto. C'était des bonnes guerres. Moto uta mosika ko yako ninga momi ya na matetete. Poto la kisaye ke biso tozali ezalaki masano. Mais oya biso bana ya mikie ba komi ko luka ba arme blanche. Non seulement ba bomana entre bango, ba komi pe ko attaquer ba personnes vulnérables, na ba personne ba troisième âge. Toyoke mama mokolo ala muki yake ko zwa mapa na nzela ba bomie. Soki oyoka ki esalamaki na banda lobi pe ko sa malanda ko ya yo mama o ya yo pa kufi est-ce qu'on a des sengo na yango ngai na kanisaki na baninga to sangani na bango na bakonzi ya mboka na ya la police to sangana biso na biso to luka to sala sélection ya ba icône na ba sportif ya matete to ba ya solo brigade o to bia ba volontaire ezali autorisé te. Mais constitution ezali kopesa biso pouvoir yo civil soko moni moto ezali kosala mbeba o kangaye o memaeti na l'état eza bongo te oyo wana ezali na kati ya constitution eloko constitution eboyi to se faire justice biso moko mais na esika yo moni moto ezali kosala mbeba ozali sans kozala na carte ya police ozali na droit ya kokangaye ya komaîtriser ya kotika na maboko ya bakonzi po basoccuper na ye. Ba facteur ezali kokolisa kuluna ezali ebele peu importe ba situation na biso ya bandako toyebi crise ezali kobeta na ezali ko frapper biso na kati ya mboka mais ba condition wana tozali ko vivre na kati ya bandako eko kotinda biso te to tinda bana na biso bakoma danger la société lelo tozali komona ngone tima seki mais lobi soki tozwi garde te si on n'y prend pas garde et que comme lokola na ba Brésil ya ko bomba na ba balabala. Et cela, nous, on ne peut pas permettre et ça la malakati ya matete. Na yango biso na bino il faut totelema lokola moto moko to soutenir ba konzi ya mboka. Soutien yango ekozala na lolenge nini. Nous sommes là to s'organiser, to pesaka ba information na ba oyo bazali na pouvoir ya ko réprimer. Information to kokabandenge nini ebele bazali ko banga soki na lobby bakolanda ngai bakolakisanga mosapi na quartier nga na fundaki mona ya songolo pakala. Moi je me porte garant lokola molebeli na bino na esika oyo tozali même na ba réseaux sociaux na ba téléphone na ngai bo pesa ngai ba information sûre avec des preuves ngala kokomisa ngo epa ba konzi to kosala mosala ba facteur ya kuluna oyo ezali kokolisa kuluna ezali ebele mokonzi ya mboka uti kolobawa ba tunnel et comme il lokola ba sanctuaire ya bato bazali kosala ba bero to bengi bana kuluna na kati ya ba tunnel wana ekomi na banganda ya gene ekomi na banganda ya noir. Curieusement na ba policiers bazali censé koya ko traquer bana o wana bango ne baza ba protecteur po ba client ya liboso ya ba o bana nganda wana. Mokonzi ya police ayoki commandant ya district colonel Freddy akofongola miso po ayeba comment est-ce qu'il faut éradiquer situation wana. Bazali komona prolifération ya banganda ya ba gene na kati ya ba tunnel na bandako la biso. C'est vrai bino bozo mona ngeza nzela mukuse parce que ezolangisa plutôt rapidement. Mais danger bozo bosana nganda no wana soki moto ameli noa soki moto ameli a gene niveau ya kokoma nango yozala niveau normal te moto akomi libanda na ye il est capable de komona moto ne sokomi moke liboso na ye et pour cela ils sont prêts à faire n'importe quoi pour bayeba akozwa au-delà ya nganda ya noa na ya nganda ya gene ezali pe ba bisika ba tubazali koteka ba drogue oh touti ko epengla ngo ate na bakwa na biso na matete komi na bakwa oh ezali officiel bateka ka drogue
moto atekaka drogue aza pe akata moto liboko po azwa mbongo ake nosomba drogue po atika na kwiti na bango wana esalaka bango à l'aise. Est-ce que biso faut tika bato wana ba continuer à vivre bongo? C'est indirectement nous mettre en danger. Lelo eza ya moninga lobe ko kokoya na ndako na yo. Soki ko ina ndako na yo perdre oyo ya yo ndeko olingaka o comprendre tina nini tozali ko sangala tozali ko toka poto luka ba solution. Ba facteur ezali ko kolisa kuluna ezali ba policier o bazali censé ko kengela biso. Ba policier bazali ko kengela biso effectivement ndenge baninga muso balobi effectif na bango ezali moke. Tomele ko sala ronde na commandant district colonel Freddy. On a observé que dans chaque souci auto les gars qui ba policiers sont basés belé baleki 4T au-delà ya ba chef na bango. Est-ce que pour un souciat 4 policiers suffisent pour passer la sécurité de la population? Encore que plus grave, les policiers au Rwanda ont basé na ba souciat, priorité na bango ezali ba moto na ba bitu ko bazali ko placer liboso banda ko la bana. Et ça peut noter. Policiers ezali ko banga akene mosika ya oyaye souciat au risque bayiba rétroviseur, bayiba pneu, bayiba batterie pour le biba memaye na auditorat. Au point que ceux qui veulent ko benga ye, ceux qui mbebe ezali ko bato zali mingité. Et ça bango te. C'est ça la parmi ba facteurs ezali ko kolisa kuluna. Tozali pe na ba ndeko na biso ya la police. Ceux qui ont moni liboso na yo policier a telemi ozo mo la pena moto aza milangwa. Mais aza la tenue, aza pena monduki. Est-ce que moto wana conscience na eza la place? Ceux qui mbebe ezali est-ce qu'on défendre biso? Que outi koloba mabe ebele ceux qui tolobi to continuer koloba to ko attend. Biso population, il faut que une part de la responsabilité et ce sont la biso. La responsabilité est partagée. Biso en tant que population, to banana nous conseiller la kati banda ko na biso. Bana nini otozali na bango, mosala ni basala ka po basomba ka baketch, po bakena kotoni sa ka babar. Ceux qui bakenda ka libanda bateka ka bazonga ka on peut comprendre. Ceux qui travaillent à que mosala za na salaire to comprendre. Mais moto oyo abimaka te na poko alimwe lobi na tongo akomi kolambisa biloko tokeba. Tozali kokolisa banyoka, tozali kokolisa balio na bandako na biso sans que toyeba. Il faut to fongola miso. Biso tozali atoyeba que bana na biso ne bango boko bazali ba propre danger oyo ezali kokete biso chaque jour tozali kotambola. Na yango bandeko na nga matete nga la sengi lokola oyo bino représentant to sangana bomoko. Toyeba que sécurité na biso avant ça mama longa et pas la police biso moko to za la vigilant. Il y a solo police à la part responsabilité na EP. Police à la bateau to benga ka ba bureau 2. Bango bazali chargé à renseignement. Bango ne ba kenda ka koyeba toyokana. Bango ne baza appelé bayebaka ko zo ba renseignement ba memelaka ba konzi pour bayebaka ko exécuter. Parce que bana bakulu na oyo tozolo bawana comme je disais baza bana na biso et ce sont des récidivistes otoyebi. Na ute kozala il y a quelques semaines na mboloko kotala moninga na ngai kokoma bayebisinga mais honorable komi na retard lobby bakulu na baye wa une trentaine bana moko ya mikie ba âge na bango zo tourner autour il y a 15 na 23 ans baye bafongoli ndako babuki ba se servir comme si de rien n'était pendant 45 minutes ba piller famille et puis ba kei na biloko wana matete obiso toyebaka bato bakota la kati ya lobango moko na kati ya quartier basilisi kopie pe bakei mutu asimi bango te seke matete kufi matete oyo wana oyo ezalaki kata moto aye na munduki akokobima te matete oyo nga na yebi todepesa bamituka mosusu awawa na bakinzaku bakonzi ya mapinga lokola bamayele baya bamona somo na biso matete wana eke wapi? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser? Pourquoi est-ce que nous devons s'organiser pour prêter main forte na bakonzi na biso ya mboka? Na ba recommandation tokosenga na mokonzi ya mboka comme mokonzi ya mapinga ezali ndenge touti koloba ba changer biso na ba commandant ya ba souciat. Ba commandant na baza beaucoup plus commerçant que ba commandant au bazali ko sala mosala ko sécurité ya ko sécuriser biso na ba bien na biso. Deuxièmement ezali ba effectif
au-delà ya effectif oyo ezali moke mais bazali kotindela biso mingi bazali bato oyo bazomona que baza efficace te. C'est ce qui fait que bakuluna bakoma lokola baninga na bango, bakuluna bakoma bao ya bango baninga chaque jour, au point que ata yebi kazo sala mabe bango bazo tika la morphe. Biso pe population to yebi mboka na biso situation ezali ko traverser. To sala ki ba réunion na ba konzi ezala bourgmestre ezala colonel commandant district. To lobi ngai ndenge na pesa ka bino promesse que ceux qui vont voter ngai mokeo na banozwa na parlement to bengi emolumanga na bandoli yango te. Il faut ezongela biso population. Justement vous avez que na ba pesa ka moko na biso wa $100 $200. Na ba œuvre ya boyo o ezali d'intérêt public ceux qui to participer boyo ba que to salisi o ya biso l'état. Bazali na problème ya mobilité. Mituka ezali te. Ba moto ya ko se déplacer ezali te. Est-ce que ça mosa na biso to somba ba mituka? Est-ce que ça mosa na biso ba député to somba ba moto? Je ne pense pas. Ngai lokola molobe na bino, je vais me faire le devoir. Ya koyoki sambela likolo. Bayeba que Matete ezali zone moko urbanisée. Matete ezali commune plutôt urbanisée. Et que police a la facilité à kosala mosala. Mais les lois ont une difficulté na ba accès na ba ko mususu parce que nzela za kobeba. Heureusement, mon candidat biso ya mabene à lobby, gouverneur a fait une promesse ferme que en janvier, à cause de la disposition de la misala. Biso to lobby total en janvier, total à tina mars. Ceux qui tina mars, basali musala te biso na bino to sangana. To royeba ndengeni to renforcer l'état la biso ayeba pe kokalisa Matete za bongo te. Deuxième facteur pe na bosalaki ezali courant. To zali na esengo société privée ou ya Sikao ezali ko installer ba compteur ezali ko permettre biso et meka ko éclairer ba artère principale. Mais biso peut ko zo initiative biso moko population to permettre que chaque avenue na biso, chaque tunnel na biso za na lumière eza bongo te. Poto sala ngo esengi nini? On va s'organiser. To s'organiser, to appuyer la police, to s'organiser, to appuyer to soutenir commune na biso moko pe photo vanda to bongisa cadre to yeba ko solola poto za ba disposition to yeba ko ba solution ya makambo to lobi mais na linga ki na miso ya ba konzi na biso na annoncer boye justice ezali na ndenge na yango esalaka mosala nga naza avocat avant naza la député bozali ko se plaindre que soki bakangi bakuluna bakome na parquet ba libéraka bango. Na koyebisa bino magistrat o azali ko instruire dossier ya vol na yoki moninga moko abi vol qualifié na yebite soka ba élément o composé ka vol qualifié na yoki baninga musu bazali ko évoquer ba infraction belé magistrat pour à retenir à charge ya moto infraction il faut les alaper accompagner ba élément matériel o to bengi preuve ce qui preuve ezali te ata o na 1000 kulu na kotika bango nyoso 1000 eza bango te. Yango bino pe fo boyeba il faut to le la sensibilisation to lingi ceux qui okangi kuluna ya solo il faut pe o accompagner yena ba preuve ça c'est un fait mais to lingi to loba kuluna déjà ceux qui basanga na groupe ezali banda ba malfaiteurs association de malfaiteurs mibeko na biso donc code pénal na biso et prévoir pe ba sanction oyo ya kopesa na ba oyo ba bengi association de malfaiteurs biso nde photos ala na boyebi ya koyeba comment est-ce que troyi komemaka ba élément dans la police pona ko motiver biso ba sportif ototondi awa pona ko luka ko tia kimia kaka pona bona nete to luka ko tia kimia pona mikoleko ya ngai na kanisaki ko luka motivation moko oya kopesa na chaque individu te na kanisi boye boyo kaka bandeko force na biso potolonga kuluna ezali ko soutenir municipalité na biso c'est-à-dire mokonzi na biso ya commune na bakonzi ya la police ko soutenir bango ezali ko passer par ko dénoncer baye bazali ko mibongisa po basala mabe baye bakutanaka na esika moko songolo pakala po basorganize bakendo sala mabe soki biso to anticiper information et comme pa bakonzi boye ba que to salisi population eza bongo te
mais na baye oyo bazali ba sportif ndenge tolobi na moni ba mitu a train nyoso oyo ezali ya matete tozali pe na makasi ya kokangaka bakuluna parce que bango baza makasi koleka biso te ngai na kocha prime na oyo ya ngai mbongo nazwaka na leta oyo ezali kofuta oyo mbongo bino bozali kofuta mpako oyo tobengi emolume ezozongela ngai moto nyonso akomemela biso information vérifiée accompagnée de preuves ayebaka aza na droit à $50. Bolanda bien moto nyonso na coin nyonso ya matete toyokana boyoka ngai moto nyonso akosangisa ba élément de preuve toyokana moto nyonso akoya na élément ya preuve akoya ko dénoncer ayebaka aza na droit ya $50. Équipe to moto akokanga kuluna en pleine action avant police aya ayebaka aza na $100. Toyokana moto aza na information toyokana bandeko vanda nanu moto nyonso aza na information toyokana bandeko ya groupe ba jeune oyo bakendeki kosomba ba machette basombaki ba burin basombaki soki ba pince basombaki ba biloko nyonso tozali kobenga arme blanche bazali kogarde yango soko oza na information avec précision esika babombi yango ya kodénonce tokopesa banumero ezala ekoyepa ya bourgmestre ezala ekoyepa ya colonel ezala ekoyepa na ngai moko boyebaka kanyoto ngai na pesi na koyeba ko respecter yango. Je suis un homme d'État nakoki kobimisa maloba na loyenge te. nalingi na préciser toyokana masa nalingi na préciser toyokana bandeko kobelela encouragement oyo nazali kosala etindi bino te bobanda kose régler ba compte soki yo vandi na kwa na yo oyebi ke soki nakangi petit oyo na memi ekuna bapesi nga $100 na kose retrouver na kosela ye makambo police soki azwi akokanga miso te akomene mpe enquête na ye soki ayoki ke yo okosaki yo nde moto koremplace moto bakangi. Tout ça c'est pour éviter ba règlement de compte oyokani kokanga pe kuluna etindi yo to boma yo pelisela ye moto ndenge nayokaki moko soki parole awa ko se rendre justice na mibeko na biso ezali infraction toyokani bandeko ngai nazali prêt moi butu na kobomba ba information ya ba oyo bazali ba viseur ba informateur oyo bakopesa nga ba information boyebake na kobomba kombo na bino na kotikalaka jamais kotanga kombo na bino tokokomisa yango mpo bakonzi tokosala pe mosala na bato oyo ya justice notamment procureur de la république baprocureur près les tripé na procureur général na biso oyo ya matete tokosala mosala na bango mpona koluka bameka kosalisa biso badossier ezali kokoma epa na bango ekendaka ntina makala bato wana bazwa bakondamnation mpo ezala exemple na bayebatika ya libanda toyokani bandeko na ngai to vivre année 2020 sans kuluna. Et ça c'est possible soki moko na biso a s'engager ya ko dénoncer bazali komi bongisa bo dénoncer kaka te lorsque mbebe salami en amont ceux qui vont dénoncer bazali komi bongisa ba sala mabe to ko épargner ba vie ebele to kali bande ko ngai likambo akulu netali yo na ngai lelo ezali ya moninga lobi ezali ya yo ceux qui te feront miso te s'organiser to appuyer la police to appuyer commune ou abisso commune ko vivre zéro kuluna tous à la commune pilote et permettre la commune mususu ya ko expérience awa bino bosala ki lolenge kani pour la maîtriser kuluna comme ça bande ko na biso ki se so bazo modèle na biso bato nga babazo ya biso limete lemba comme ça elongwa moamba ekende pe Kinshasa mobimba eza bongo te bandeko